aux en Afrique du Sud, aux en Égypte, aux en Mali, aux en Tunisie, aux en Londres, aux en Belgique. En tout cas, tika ils sont ok, ma solo est bien. Donc image ya Congo avec moi si ambingala patron na ngai yo na payer bisibino, bo pianga confiance pour musaloto sami kono ki sasatara bino so bondimi yango pour la production na bino. Oh nanga ki film moko boye o théâtre moko boye équipe à makasi na Congo, équipe à makasi na masolo net mikolo to samba te pour tout ça tranquille, équipe à makasi pendant na Congo mikolo donc bo pia biso confiance. Soko za na matanga benga biso tokende au anniversaire benga biso tokozala o te bosa la visite moko na mona mama kala na tokolakisa mama bino mona kala o ndenge nini Congo mikolo yako benga biso donc benga biso na numéro na biso wana o rejoindre information nyonso soki to tongo na net te o rejoindre na numéro na biso 00 243 89 51 11 999 numéro ya ngwana bi numéro moko kaka. Merci mes bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs de l'émission Expliquer. Maintenant, nous sommes devant vos petits écrans pour vous présenter cette émission. Émission Oyo Bino Bolingara Mingi. Émission Oyo Sepelisaka Mabota Ebele. Émission Oyo Ezope Sabino Sai Omotema. Oyo Ezali ko édifier mitema na bino bisika bozali na banda ku place bozali. Objectif ya émission Oyo Ezali to ramener œuvre ya Nzambe isika ezalaka poete bande ko ebele bamemi musala Nzambe na loyenge trop yango lelo toluki tokutanisa ya bino basali ya Nzambe oyo bakosolola elongo poto tuna mituna oyo bino boza kotuna biso mituna oyo bino bolingi biso to tuna pe bango lelo tozolobela makambo eza ya motu ya mingi tozo tuna basali ya Nzambe. Est-ce que moto aza ko sala politique azo sala mabe ezali sumu? Est-ce que moto ope aboyi ko sala politique asali mabe to ezali sumu? Motuna mosusu ezali mosala Nzamba koki ko sala politique to akoko sala politique te. Motuna ezali esika ya basali oyo toza na bango awa bango nde bako expliquer biso mo muke pe bako yebisa biso ya solo soki kosala na politique eza mabe oyo mosali ya Nzambe akoki kosala. Est-ce que mosali ya Nzambe azali conseiller malamu na politique to te? Toyambi awa na loboko na ngai ya mwasi tozali na moumbu na Nzambe mosali na Nzambe oyo tobengi prophète John Ngefa, la mort de Jésus. Pourquoi papa la mort de Jésus? La mort de Jésus ezali kombo batienga kotia parce que Jésus a fait la vérité. C'est pour cela que moto sur la vérité bato balingaka ite aza combattu. Donc on a combattu contre le royaume des ténèbres yango moni kombo nanga la mort de Jésus. Parce que Galates 4:6 à cause de la vérité je suis devenu votre ennemi. C'est Jésus il a prêché la vérité, l'amour, c'est pour ça qu'on va ennemi à bateau. Baboma qui a sala kini. Yango na kombo na tu yango na plus dans ça na défenseur ya christianisme en Afrique mobimba. Est-ce que papa ozobanga te lelo oyo Yesu ye moko alobaki na Matthieu 23 que bokozo ba place ya likolo ya liboso bino nde bokolukaka ba honneur ozomona te kombo neza honneur makasi? Mais l'honneur et la gloire revient à Dieu. Ce qui te montre Nzambe azi honneur wapi mabe bolingo honneur wapi sakana ba satan wapi sakana mokili sur la Bible la Bible c'est notre constitution papa. Sur la Bible l'honneur et la grâce revient à Dieu. Il faut honneur et pas na bisoti. Pour la commission de Sassima. Réponse dans l'angle. Les alliés honneur, les alliés orgueil, les alliés colazo même abisso. Merci beaucoup papa. Tu s'appelles Makasi. Église Kombo Nango Nini pe église Evandi Wapi to siège Nango Ezawapi. Bon, siège Nango quartier général Nango Ezali na avenue Yolo na commune Ngiringiri. Na avenue Yolo numéro 205. Soko kiti na mama poto tout juste wana otamboli otuna avenue Yolo 205 au coup de ce siège ezali. C'est la vraie vérité. Hein? Vérité la vérité Evandi Awa. Hein? Beaucoup de la vérité ezali masiko. Merci papa lobi to kundu la vérité evandi kaka awa ezana bino bana na Nzambe nde boza ko apprécier émission oyo bino nde bokoloba bino nde bokotuna mituna po ete biso pe to sosola
na nzambe bisika bazali pe basosola na pusani na loboko na nga mobali nazali pe na moumbu mosali na nzambe o babengi Papa Charles le tout puissant. Papa Charles, honneur, la gloire revient à Dieu, mais il est aussi tout puissant. Merci beaucoup. Les alliés tout puissant Papa Charles, faut que bandango place wana tout puissant Papa Charles. Dengi Papa Charles la lobaka ke mokili etambolaka na révélation. Soki otali na tango ya Moïse okoyoka bazali ko invoquer éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais Jésus tango aye a invoqué le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, abandi ko invoquer Père, ezali révélation. Soki otali na mukanda ya Apocalypse 19 à partir verset 13, bazolo balisusu ke même plus loin kombo ya Nzambe eko changer. Na c'est ce que l'andi, baki ko pesa lisusu ke son nom c'est la parole de Dieu. Alors soki otali lisusu na mukanda ya Psalm 82:6 na tangu ba pharisiens bazotungisa Yesu pona nini ozoloba oza mwana na Nzambe oza mwana na Nzambe alobi mais ne savez-vous pas que vous êtes des dieux, du Dieu très haut. C'est-à-dire que Nzambe nazali ko servir a révélé ngai a matina stade ya esprit tout puissant cette fois. Qui signifie créateur du premier jour. Au moment où Genèse azoloba akela na premier jour akela qui signifie maître de tout. Alors tant où Nzambe na ngai a mati stade na révélation apesi ngai ndebiso bana na ye to mati na stade ya ba tout puissant. Ce n'est pas seulement Papa Charles qui est tout puissant, donc même Congo tout puissant. Et autrement, ezali ko interpeller bana na Nzambe bazonga simate, bakita te bakoya te, batikala na stade ya ba tout puissant poto yeba na kolonga. Pesa moment ya victoire. Voilà. Merci eza moment ya victoire tout puissant Papa Charles alobi pas expliquer bino tine ya kombo na tout puissant. Donc mabe ya Nzambe eza wapi soko yoki a Papa Ngefa lobi ye azali le défenseur ya œuvre ya Jésus andi même kufa la mort de Jésus. Papa Charles pas lobi le tout puissant parce que Nzambe ne azali puissant aza munene mabe ya Nzambe eza wapi o madame na biso Tiffany alobi batu balobi ke Nzambe aza na bango batu balobi ke Nzambe atambolaka na bango mais tokoyeba yango pe longo katikati na réflexion oyo tokosala katikati na osika. Si je lève mes yeux vers le ciel où le secours de l'homme eyaka eza bobeli lisungi epai ya Nzambe o balobi l'éternel o balobi le Dieu tout puissant o balobi la gloire et l'honneur, la puissance et la force, la gloire et la louange lui appartiennent. Tout ça, c'est une loi gravité. Yonde ovandi ozoyoka basala Nzambe. Papa John Ngefa réaction nini na ndenge Papa Charles omi benga tout puissant. Yo pozo mi benga la mort de Jésus, le colonel de l'armée céleste. Sikoyo ezali bino reni gloire onga nazolo basiko onga na reconnaître gloire et l'honneur lui appartient, la puissance et la force, la louange et l'adoration. Donc dit biso peto fuka mela bino basela Nzambe. Bon papa journaliste Nzambe apambola yo vraiment au mon émission yo eza émission moko eza ko éduquer bato. Émission yo la Nazarien eza émission moko oyo ezoko lumière parce que place bato babungi bazonga nzela. Yo lobi colonel armée céleste oui naza colonel armée oyo te parce que ngai motate ngai ndeke mutu ate ngai te ezao mutu pasteur tout atol nanga azate. Hein, j'étais un petit brigand, je faisais le petit métier na 24 novembre. Hein, j'étais un horloger. Hein, na di colonne de kaibi singa zote ngai liloba na Nzambe lelo nazali lelo yo ndenge nazabo. Alors ce que la mort de Jésus explique parce que la mort de Jésus Yesu akufa na vérité ngai pe na kokufa na vérité na ko changer te. Alors nous avons supprimé parce que ma soeur est bandit na révélation à Papa Charles. Alors de temps 29 les choses cassées sur l'internet il révèle les serviteurs denga révélé qui na ye nga na yebité na ko contredire na ko pe Saint-Esprit songi pour mutu ya songi ko le gamoli mosatu na monate na monate. Alors est-ce que na ko mitele mamuke boye na Papa Charles akoki ko moi ko ranger kombo na muke tout poussé betinga mo libaku tout poussé na betinga libaku
parce que moto na yebi tout puissant za nzambe. Pourquoi il est tout puissant pe moto sambel to vani nango lelo za yende mutapesi nango. Tala mitsopo asai mitsopo papa na libomo biloko ke ne vanda kuna c'est tout puissant mutasali yango. Tala mabele simba mina nini alors côté c'est tout puissant sali yango. Tala likolo so 1000 mètres 1000 mètres awa. Vous les obètes avion les qui yango ma ezokita c'est tout puissant. Mais tout puissant na ibezali Jésus ou bien Dieu le créateur mutu à cause de la tout puissant. Oyoki toloba te mabe ya nzambe eza wapi eloba la princesse de l'éternel omoni makambo luki c'est le nazarien nguya eutaka kaka pa na nzambe papa Charles yoka réaction ya papa John Ngefa lobi tout puissant place wana mwa libaku muki abeti ya makasi te me ya mukie po nini yo tout puissant ya ndimi na ye colonel d'armée céleste à s'expliquer à l'obéissance défenseur. Il y a armée haute mais armée céleste. Parce que yo tout puissant y armée céleste, tout puissant y armée terrestre. On peut expliquer mais avant expliquer au PCP adresse na combo église pour bana nzambe ba comprendre moi muke église pe ya papa Charles Ezani. Vision ezali ainsi dit l'esprit, nazali responsable ya ordre spirituel, nation ainsi dit l'esprit, oyo ezali wana pona orienter bana nzambe vers le droit chemin. Na ko expliquer bango ba révélation. Ministère ezali prophétique, bureau pesika musale zo salima ezali na parking ya Molar na avenue Bukaka numéro 11. Je pense na ko répondre papa John Ngefa. Mwana ya lion babenga kaye léopard, babenga kaye lion. C'est-à-dire azana ba capacité nyonso oyo papa na ye ayebaka na kosala yango na wuti kolobeloko moko soki otali na bible ezoloba mon peuple périt faute de connaissance. Jésus oyo biso tozali kotanga aye na nzoto lokola biso oyebi pona nini bafarisien baboyaki kondimaka aza nzambe po bakokanaki bavandi esika moko bazolia bazoteya tout puissant kozala moto te. Mwana ya tout puissant zali tout puissant. Na kozwa verset moko. Pour Dieu a cause la motote, tout puissant a cause la motote. Nzambe mutazo sala papa Charles tout puissant. Papa Charles mais sali tout puissant. Nzambe mutazo sali papa John la mort de Jésus. C'est Dieu. Mutazo sali colonel. Il y a armée, c'est Dieu. Ce n'est pas l'homme céleste. Oui, armée céleste. Cette armée céleste est qu'on défendre ban Nzambe na armée oyamokili. C'est Dieu. Nzambe muto sala ka muto ke akomi révérend. Même ba grade nyonso zotala e utie pa Nzambe. C'est-à-dire loko yo Nzambe ya lobi na sepele loko moko lobi révélation tangu Nzambe solaka na moto azalaka te. Tangu memba to balobaka mwasi kote ya te nazala na ba réserve ya koloba Nzambe molimo santo tangu abimelaka mutu azalaka te oya kosola na mutu eloko wana na sepeli nango. Yoka Nzambe makambo azoloba na Moïse na Exode 7. L'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. C'est Dieu là azaya mokete. Un Dieu grand. L'Éternel dit à Moïse. Et bazo benga liso Samuel na kati ya Israël. Dieu Samuel, Dieu ya monene oyo ya mokete. C'est-à-dire que soki Nzambe azalaki te na posa et alobi na kene kozali sous Genèse azoloba créons l'homme à notre image. Nzambe tango akeli mutu apesi ba capacité oyo zomona lelo mutu asali avion. Malgré to confia kango kake ba occultiste, mais Noé comme père ya liboso na science na kosala bateau a été révélé. C'est-à-dire que Nzambe asololi na Abraham akomi ko benga ye Jehovah Jireh. Akomi ko benga ye Jehovah Jireh. Alors le Dieu que moi j'ai pris, lelo bato baza pre ya koloba États-Unis azali grande puissance. Baza pre bazondima. Lelo muto so tunie na banyama mokonzi aza nani? Akoyebso ke roi ya forêt ezali nani? Lion aza ko reconnaître. C'est-à-dire le Dieu que je sers, atiki stade ya tout puissant. A commis tout puissant. Alors, veut dire que nous sommes comprendre moi que papa Charles, né papa John a intervenu, il tout puissant c'est Jésus, et ça nous a mis ce qu'on dit, donc à l'ongoué tout puissant. L'esprit tout puissant c'est Jésus là. A dit qu'il est sauté, il y a tout puissant. Et ça le col papa Ndengazawana. Et pas il y a papa Botier, Azamwana.
mais et pas ya bana na ye asa papa. C'est-à-dire que moi devant mon père, si je suis tout puissant, lui il est tout. Et moi na kati nanga azali mwana. Voilà ce que je dis. Bon mutu nanga ite révélation ndezali kosunga to koma na niveau wana. Et pourquoi? Pour que bana na Nzambe bazwa force ya koyeba oyo bazali. Ndenge Bible zolo ba ke boyebi te basali na Nzambe bokopesa bango double honneur. Ngai Nzambe na kosala eloko te sans que nakutana na révéler na basali na ngai. Yango mona ka bato mosusu soki azana musala azo respecter musala Nzambe te okoyoka lobi alongwa kuna yo pe Nzambe mais Élysée ayebisi 42 bano ba minimizaki alobi ba ours ba lion ba liabino et salima ke ndenge Nzambe alobi. Donc Nzambe notre père azali père bisobana tout puissant. Alors Charles devient tout puissant, toi aussi tu deviens tout puissant. Tous les hommes de Dieu, tout puissant John Ngefa. Amen. Ozoyoka, introduction ya Pamba, présentation ya Pamba, vous sentir déjà place bozala bandako. Donc veut dire que nous tokoti na kati ya maman na likambo na biso te présentation ya Pamba. Papa John Ngefa, Papa Charles a convaincre yo vraiment na moni yo simina Bible. Bon, na simba Bible parce que Papa Charles seulement za moto ya Bible. Moto aza na révélation te ako kopesa ba verset biblique aza nango te. Yango na kati oyo masolo ba grand. Moi je confirme que azali grand. Mais tozonga sur na Bible te Osée 4:6 mo pepe peri pa ba connaissance. J'ai dit sur vos hommes de Dieu. Na yebisaka basali na Nzambe bolongwa na place ya Nzambe. Bolongwa bo yango mo lelo mboka ebebi papa. Ce qui m'a benga Dieu puissant. John est puissant. Pardon, Gabriel, Michael, et c'est grave. Au moment Jean 12:40 on le dit, ils aiment la gloire du monde que la gloire de Dieu. Tant que benga tout puissant, bato ba konfuka melayo. Tant que benga tout puissant, ba autorité on se ba simana yo. Tant que benga tout puissant, le roi de l'hiver, na ko yebisa peuple boy. Mutu akoza la tout puissant te, ce qui nous embête. Parce que moto asimi pemba na biso nde Nzambe ya bengi tout puissant. Pourquoi? Il y a le bel komoko apesi ngai Moïse devant Pharaon. Nzambe lobi na Moïse abi je te ferai Dieu devant Pharaon. Mais oui! Qui était Pharaon? C'est l'image de Satan. Hein? Pharaon va gouverner mokili na manini. Na puissance de Satan. Israël na mababo kanani. Il y a Satan. Pour ne pas libérer bana Israël, il faut Nzambe. Asa la moto makoki ya koleka Pharaon na makasi. Yango mo Nzambe asekarnaki na kati ya Moïse pour être asa la défi akangola bango. Moïse jamais ami benga tout puissant. Hein? Ezaki mission ya pesa ki pour la combattre yango. Bo so Moïse ezaki tout puissant. A libérer bana Israël na kati na bombo ba Égypte 430 ans. Nzambe bomaki pour nani? C'est l'orgueil. J'ai peur de passer charbon Nzambe bomaye. Hein? C'est l'orgueil. Hein? Qui est plus grand que Moïse le prophète? Moïse a vu Nzete, à Kaboli, à Kwarum, na kati océan, bato babimi. Moïse a sali milia kanesi bato baviande, ba mai biloko nyonso. Na moindre réel pamba. Papa, Galate 6:7, on ne se moque pas avec Dieu. Peuple de Dieu. Je vais répondre, papa, ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Mais, tout le monde est sous wana. Donc, comment dit Esaïe chapitre 8, verset 19. 9, verset 5. Un enfant nous est né. Abi moi na bota obéissance Yesu. Le fils est nous donné. Moi na pas ça besoin. La domination repose sur son épaule. Bon ça qui est là tout puissant. Quand le premier ministre a fou kamela. C'est pas parce que c'est sa place yo. Hein? Qui mouta a fou kamela. Hein? Alors ba le besoin nini? On l'appellera l'admirable. Dieu tout puissant. Ba ko benga Dieu tout puissant et ba le Père éternel, prince de la paix. Ozomona akozala Nzambe ya makasi koleka apara ye Nzambe mosu azate. Pasteur Charles place wana zonga na nzela ozana nzela te mwana Nzambe. En tout cas nazo zonga pa Papa Charles. Papa Ngefa apesi pe ba verset biblique. Et loko tozo luka yango yo na sima to kota na fo ya masolo na biso présentation kaka ya Pamba mosala Nzambe a convaincre bino. To monike Papa Charles alobi Papa Ngefa alo. Mais Papa Ngefa so mona te que Papa Charles a contredire yo te tango lobi que aux ali colonel ya armée céleste. Aux ali le défenseur ya christianisme. Aux ali la mort de Jésus.
Mais comment yo défendre au contredire? Mais nena son papa a réagi et bon tozonge pas na yo. Merci mon frère Nzambe akomisama. Papa Charles akokufa te, mwana Nzambe akufa te asekwaka. Nzambe oyo akeli ngai akeli papa Ngefa bamonaka ye te, bamonaka ye na barepresentant na ye. Je pense que papa John malamu aloba boy. Il faut alandanga bien. Est-ce que papa Charles alobi azwi tout puissant à rendre Nzambe moins puissant? Non. Papa Charles asali boye. Azali capitaine, Nzambe na ye général. Ndio koloba ke papa Charles kuna ke wapi? Voilà ce que papa Charles dit. Nzambe atambolaka na chaque espace ya temps na révélation. Na tango ya Moïse soki bakangi mwasi na ekobo bakoboma ye. Jésus ya ye bakangi mwasi na ekobo abiki. Tozali ko avancer te parce que toza ko sale la copie loi expirée. C'est-à-dire il faut révélation à Kambabiso. Maintenant révélation ezali nini? Le Dieu qui a créé le Congo oyo biloko nyonso eza na kati. Azali na benga kaye le lion. Tout puissant cette fois. Au moins esika nazotia Nzambe na ngai. Esika papa John azokomate. Papa Charles Nzambe na ye azali tout. Mwana ya lion azali lion, mwana ya tout puissant azali tout puissant. Na bikolo na biso soki kombo na yo ezali papa Kalala, okomona bana nyonso bazobanda wapi? Bazobanda na Kalala, après bazozwa nzela na bango mosusu. C'est-à-dire papa Charles azwite le Dieu créateur akitisi ye na se. Mais je pense papa John abengaka Amérique grande puissance. USA, ISA, ayebaka kete na monde grande puissance eza États-Unis. Mais on dit États-Unis grande puissance. Tant que lobi que papa John azali défenseur ya armée céleste. Mais vrai défenseur c'est qui? Vous avez un avocat auprès du Père, c'est Jésus. Le vrai défenseur c'est Jésus. Mais Jésus katina ye azo rendre défenseur na mosala zo sala pour big sabbat. Ba bengi Moïse alobi que parce que Moïse était devant Pharaon, azalaki fils du diable. Mais aujourd'hui nous avons aussi des autorités fils du diable. Ozo senga ba tout puissant ba ya makasi pour ba racher ba Nzambe pe mboka na biso na ba descendant ya Pharaon wana. Mais na po que na autorité wana wa racher ba na Nzambe. Oko kene na gadi ya capitaine. Voilà ce que je peux dire. Oyoki so kende kuna okena grade nini ya capitaine to ya colonel ya armée céleste. Même pas ya maréchal. Ya tout puissant, même pas ya maréchal. Il faut zala nani po obunda na mokili oyo. Yango wana papa John Ngefa, la mort de Jésus. Au sentir papa Charles. Nako sentir ndenge ni papa nalobi awa ndenge azoka révélation ngana zate. Je te dis makama molimo, il faut vous traiter spirituellement. Ce n'est pas des choses charnelles, mais nous défendons parce que à part papa Charles, motongoso tozomona bango Nzambe asongolo awa ngai nde Nzambe tozomona bango na Kinshasa. Naza pena ko telemela mingi pour la programme tout pour ça mais c'est un moto oyo avant di pena spiritualité. Hein papa Nzambe apesi katina. Et là ko tozomona combat tout puissant. Loko peut expliquer yango tokobomana ndenge nini tokobomana yango te soki Charles aza tout puissant atikala tout puissant mais ngana défenseur christianisme atikala défenseur à christianisme eloko moko tozona masolo ya minia tozokota kati na yango tokota mpo bana na Nzambe basala kati na eloko na papa Charles nini ekoki topesa lokumu ngolu makasi epai ye moko mei po ye moko nde moto atindi biso ayebi mission nini oyo atindi biso na senga mabele mabe ya Nzambe eza wapi mama Tiffany mokwa makambo yango bato bazo remercier yo mais ozanga pe bitumba te. La princesse de l'Éternel ozozongisa bato na masolo ya boye bayoka kaka mutu azomi benga tout puissant bayoka kaka mutu azomi benga colonel ya armée céleste mais lelo oyo balobi ya explication claire au fin de débat ko yo soko contredire bango ya kapé na plateau soki yo bo kokate loba pe ndima pe soki poza na ba argument te ndima pe papa Charles a loko ko bakisa poto kota mamo pour sungana. Je pense que ekozala mabe soki papa Charles bandi ko benga bato boya Kongo mamelanga.
ekozala mabe soki papa Charles azotravaille mpona lokumu na ye nde ekobeba. Mais soki azali kotinda bato na koeleve l'esprit tout puissant, les lions du Congo, nzambo atia nyonso na Congo. Webi na lobaka ke le créateur ya 4 coins du monde, c'est le Dieu du Congo. Israël akoloba c'est le Dieu d'Israël. Awa, le créateur ya monde, c'est le lion du Congo. Nzambe ya Congo. Pourquoi? Parce que nyonso yo toza nango posa ezawa. Esike izine ezali mokonzi ye moko azawa. Merci ici Nezali. Nzambe kaka ye moko mokonzi ya nyonso. Papa John Ngefa palinga bakisa. Tozo solola eza contradiction penate et mais ezali partage moko direct. Veut dire que connaissance ya l'homme de Dieu tout puissant, Papa Charles, ponga na robenga ngo pour expliquer. Ce que vous comprenez te tuna ye lisusu. Na robenga le colonel d'armée céleste, la mort de Jésus, le défenseur du christianisme, prophète John Ngefa. Ce que vous contredit, yako tuna ye aza na plateau na biso, a expliquer sous bien. Ce que l'ingyo zoa pratique, il y a un message, vous comprendrez bien, il faut approcher bango. Pour ça na tuna ye a expliquer yo. Au lieu que le bamusika obeta libaku ya pamba. La princesse de l'Éternel makambango lukaki yangoyo. Et sengo na bana nzambe bazo mona débat kitoko. Okozwango wapi? Na ba chaîne nini? Na ba télé nini? Okozwango kaka na les Nazariens. Les Nazariens. Des ya pamba. Zamba bando sunga. Papa John Ngefa ya robak Cezani. Na robak sabo na personne la maman la princesse Sika Zalimbote. Et puis il y a mon député dans le Parlement céleste. Et puis par exemple candidate kuna pena la poste ya présidente kuna. Parce que biloko okuta na place soutien kaka na les Nazariens. C'est la vérité. Hein? Chaîne est libre, on doit s'exprimer libre. Et ça les Nazariens. Nzambe pa mo siko tolela fort okene liboso. Alors na ko bisa pasteur Charles Boy. Papa, il a béré mingi basai na basala kati. Et c'est quand Nzambe avanda mukini mbande Dieu de Congo. To Dieu d'Israël. Hein? Papa, mutamoli mako ba biloko ate, Nzambe azali Nzambe ya mukili mobimba, ya bato nyonso, ya banyama nyonso, na misala nyonso. Oyebi na mukale na Philippiens chapitre 2 verset 13 asalaka na moto ya lingi na lolenge na ye, na ekolo ya lingi na lolenge na ye. Soki Nzambe réellement, hein? Moi j'arrive pas à comprendre les hommes de Dieu de Kinshasa. Et tout de la République démocratique du Congo. Pendant que Kalikamamba Nzambe va na Congo. Nzambe avanda na Congo kosambela ki na Congo non moko esambela ko Nzambe avanda nango akopesa lait et le miel et qu'on n'a pas sur deux ans yango te pasteur Charles donc on a souffrance te Nzambe bozo bato vanda kawa azana bibebu awa na motema zate Nzambe azali se asala kana bisika bisantu Nzambe alobaka na bato tambola kobanga ye soko bi Nzambe ya Congo nous ne refusons pas Nzambe asali Congo est-ce qu'on peut se comparaison Congo Kinshasa Congo Brazzaville Congo Brazzaville Congo Kinshasa kuna Nzambe azata Nzambe azalia on te fait Congo Brazzaville n'a pas vivre bien ba satana bazaka nango il vit plus mieux que nous Nzambe asala kana bato ya lingi na ngolu na lolenge na ye ezaka Nzambe afanya na Congo te c'est faux. Merci Papa John Ngefa. Olobi lisusu okoti suma kambango ozo boyanga na kota la sujet na ngai pozo linga bana Nzambe ba comprendre la princesse de l'Éternel présidente il y a armée présidente plutôt il y a parlement céleste yo aux yeux explication aux présidente pendant ndima yango dondo nango pe sepe la pe nango pour ba expliquer à Papa Charles sepe tout puissant mutaboyi azati prophète John Ngefa a sepeli pe alobi mutaboyi pe azati yo pe ndima yango aux présidente il y a parlement céleste conduit pe na bato administration moko boye ya yo yo moko annoncer baza banani Papa Charles Merci. Yorana nous Papa John Ngefa a continué sur makambo ya église alobike yo olobike nzamba Congo mais nzamba za batu nyoso. Merci. Merci. Je pense que faut que landaka elobeli ya moto na moto ti tozali kokende pour esunga biso. Nayoki esika moko papa lobi soki Nzambe aza na Congo tokomona pasi oyo te place wana papa abungi moke akoti Zamba
Tangu ateyaka mokolo mosusu nazoleka nayoki azoteya pasi ya Job na église na ye. Job ango azoloba azalaki na Nzambe. Job ango abeli makwanza. Donc papa lingi alakisa biso ke soki boza na Nzambe boko souffrir te. Tozo souffrir parce que toza balembele. Tozo souffrir parce que tozali ko faire faste na bato azotungisa biso. Tozo souffrir eza lokola Nzambe apesi bino prophétie. Apesi prophétie na Moïse na bana Israël ndenge Joseph alobaki boko bima Nzambe ko visiter bino boko bima. Sikoyo bino bovanda kaka bozozela Nzambe alobaki toko bima. Kimbango aloba toko bima. Entel aloba toko bima te. Bozwa prophétie wana eza spirituel, bo rendre yango physique, bo appliquer force. Lion aza roi ya zamba, mais po alia nyama, akima kambango aluki nyama wana po alia ye. C'est-à-dire que bamboka oyo pe lelo, ba komi ba grande puissance, ndenge boza ko reconnaître, ba passa pe na vie ya passe. Ba prendre conscience na bonzambe na politique, nde ba komi na niveau bango ba koma. Elingi koloba te que soki tozali na Nzambe toko souffrir te. Et bongo Israël na Egypte a souffrir. Yé motu alaksi biso Nzambe lelo soki tondimeli Yesu yé souffrance. Soki oza na Nzambe oko souffrir te. Et bongo Yesu na ekolus la mort de Jésus. La mort de Jésus eza esengo to ezali souffrance. Alors tangu tozoloba ke Papa Charles azoloba ke Nzambe mokili mobima Nzambe ya Congo. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Dans la fleuve Congo, source na yeza wapi? Mazo kabula mai ndenge nini? Président de la République. Azako konza République mobile. Avant en même temps en Équateur, en même temps avant quelque part, Dieu est souverain. Faut qu'on y ait un langage, bisoto zali kolobela. C'est-à-dire que bayeba kanzambe na mboka ndenge nini. Na puissance oyo ezako se manifester na ba prophète. Toyebi ke bisika nyonso basali nzambe bazali ya faux bazalaka. Bisika nyonso bato bazali ya vrai bazali ya faux bazali. Bango nyonso te lilobezaka na mbebo. Et soki papa lobi bango nyonso lilobeza na mbebo. C'est-à-dire soki ya mi pointé ya vrai naza na Congo, c'est-à-dire ya vrai bazali. C'est-à-dire que Nzambe asala kashwa ndenge alingi, mais Paul lelo to yeba le Dieu d'Abraham de Moïse, banani basali, ba Abraham ces gens ba appliquer force, ba signer, ba risquer ne Nzamba Israël, ba tonyo so lelo ba komi Nzambe ya Israël. C'est-à-dire ceux qui ba homme de Dieu ya Congo ba tche sérieux. Ba saleli Nzambe comme il se doit. Ba bangite bato ba sonyo ko la Congo ndenge beli ba bangate ba kat. Lokumu Nzambe ya Congo ekomata. Ndenge lelo ba ba États-Unis grande puissance. A comme grande puissance ka vanda ka comme grande puissance. Non, abundi a comme grande puissance ba reconnaître ye mais aleka ki na passe. Ko sala na Nzambe lingelo bateko ko souffrir. Déjà pèse comme la mort de Jésus. Na kokufa pona yango. Voilà réponse na kopesa. Merci beaucoup. To kozonga mo mukie na makambo lisusu to sengi Montréal bisika zali Montréal sala biso mo makambo bien poto pema et puis to zonga poto solo la lisusu kopona te kopona te ezaka site moko image ya Congo point et pas ya la patronne hein babi la patronne Yvonne Nyandabou. Un plus, Awatoza. Espace beauté, un plus, Awatoza. Espace salon de coiffure pour refaire votre beauté en plein Paris. Au numéro 70, rue Marcadet, Paris 18e arrondissement, métro Marcadet Poissonnier. Point de vente de divers produits cosmétiques. Espace cyber création des sites internet. Réparation et montage des ordinateurs avec un technicien à votre service. La satisfaction des clients est garantie. Un plus. Site web www.1-6plus.fr. Un plus. Espace habillement et vente de produits cosmétiques spécialité tropicale. Pour adultes s'il vous plaît. Tout pour le perfectionnement en vraie grandeur des parties intimes, bijoux de famille. En vue d'une performance garantie. Produit 100% naturel à base de plantes exotiques de la forêt de la RDC. Un produit pur. Espace beauté 1+.
au 01 71 20 48 14. 1+, 70 rue Marcadet, Paris 18e, métro Marcadet Poissonnier. 1+. Ouverture du lundi au samedi, des 10h à 20h. Paiement en ligne sécurisé et notre professionnalisme à votre service. 1+. Yabiso et Zali Sûr. 1+. Awatoza. Awatoza, 1+ pour les femmes. Awatoza, 1+ pour les hommes. Awatoza, c'est pour les hommes et les femmes. Awatoza. ezaka site moko image ya Congo point et pas il y a la patronne babi la patronne Yvonne Niandabou. Je lève mes yeux vers le ciel, je contemple l'ouvrage entre tes mains. Si je regarde la terre, c'est aussi l'ouvrage de tes mains. Zamba sali mokili, pas sali batu ya buanya ya mayele. Pe asali basali la nzambe ya solo bazali. Tozongi lisusu, merci Montréal. C'est lui. Oyo azo sala musala kitoko na kati ya le Nazarien. Nazongi lisusu mo mukie. Eza débat oyo tozo sala, ezali réflexion biblique. Veut dire bana nzambe bazo solo la. Na contradiction. Par rapport à la vision à moko, na vision pe ya mosusu. Veut dire que baza ko bundate, mais bazo réfléchir par rapport ya musala ya nzambe ndeni to ko sala ngwe longo poto kende. Po soki to bito sangisa basala nzambe nyoso to basala l'église moko vision za différent. E ko simbate. Seigneur moko na moko aya na vision na ye, pendenge nzambe akumba. Penzambe akosambisa mutu lolenge ya liloba oyo alandi ate pa ya mosali wana. Yango to zongi lisusu. Pour t'expliquer bino mamuke, lelo tozolobe la religion na politique. Est-ce que mosala nzambe akoko sala politique? To akoko sala politique te. Est-ce que mosala nzambe il fallait kaka vanda na kati na ecclesia ya nzambe po batela bana na pate? To soki atiki bana na pate ke na politique asali masumu? To abungi nzela? To yebite. Lelo tozo solo la. Banino na papa na biso John Ngefa. Papa John Ngefa, est-ce que penza olobaka bosolo? Bon, ngana lobaka penza bosolo, vraiment la keneke pembeni te. Mais nalingi na bakisa mwelo komoko na papa Charles alobaki atangi kombo ya Israël. Mais tobosana te. Israël c'est peuple élu de Dieu. Soko moni na kati na mokana Isaïe 9 ezo bisa biso Israël ndi azali mwasi na nga. Nzambe asaki alliance ndi na Israël. Tango Israël so ayei abotami bango baboye biso ba nation païenne tozingo luana Yesu ko abadi biso te to komikati na ye. Yalobi Israël peuple de Dieu. Israël lelo ba pas citer papa. Pas seulement Israël ka bitumba te. Bitumba po ni baboye ki Messi. Bitumba na bango ka baboye ki Messi. Lelo na ko bisa yo, ce n'est pas États-Unis azali première puissance du monde. Ce n'est pas Russie ou France, bah ça va nyonso ya monde, ce sont les juifs. Hein? Et ça mboka nzambe appelle ça qui est la kana bango, asala qu'alliance na bango. Ba mindu ki tout ba vion tout ce sont des juifs papa, na économie. Et ça ka bango, pas ça na alliance na bango. Et là ko ka Israël, so ki ba yamba ki Jésus, comme mo big sipe mo continue na nzambe. Mbele lo ba ça na pe wana. Te loko yo nzambe appelle si bango, bino pe boko za na pete jusqu'à na enlèvement église te est-ce qu'on a koya. Alors toqué le papa, hier papa le bien sur le cambo ya Job. Job il était tenté. Dieu nzambe avait tenté. Bible dit sur Job on dit ba nzambe avec pas nzambe. Nzambe lo katuna bayenge batuna ni Satan. Pourquoi? Atala soki kondima ya ye. Nzambe papa ya solo azali ayo na Congo. Mais soki azali na Congo to na situation otie. Be yo baba sai na nzambe. Baza kuna ti. Baza kuna ba politique partout baza kuna. Bazakuna bosika bazala politique kuna se bazakuna eloko ni basala kati na yango tosuki wana pasi tokotina note. Merci beaucoup to kotina note mais to kota déjà malembe tala ko kota yango kaka yango yo basala nzambe bazakuna basali pe nini papa Charles basala nzambe pe bazakuna ti ndenge nyozolo banzamba Congo papa lo binzamba Israël yo lo binzamba Congo
Donc moi contradiction eza na kati wana, est-ce que nzamba Congo to nzamba Israël? Po Israël nzambe na yazali tozomona lelo ba juif tala niveau baza ba bombe nyoso makambo nyonso zoleka na mokili eza ba juif, mais nzamba Congo aza wapi po tomona pe ba œuvre oyo? Merci. Israël a souffert pour aboyer Jésus. Ezali la lettre oyo ekomi ye moko Messi alobi la lettre tue mais l'esprit vivifie. Siko biso bitumba na mboka na biso to passe za po to boyi Jésus po to ndimi ezali lettre to ko expliquer yango mokolo mosusu. Na lobaki eloko moko Nzambe asali alliance na Israël wana naza d'accord. Soki otali na Esaïe 19 otangi Esaïe 19 obandi ye na verset 1 bazolo baboy. Je vis le Seigneur, mon Seigneur, monter dans un nier et il descend en Égypte. Ezali kabwa mission papa. Mais tant où Yesu akina ba yekoli na ye po azala enlever. Kasi amata. Mais bato ba yebika mata, ba yebika kina mapata. Mais na révélation tolobi akene ko sa mission bisika mosusu na Égypte. Peut-être lelo obiso to yebiye. C'est-à-dire que molimo monsanto qui est ce Jésus-Christ azali na mosala awa na se na moi na mabele po bato ba bongwa na bato ba yeba nzambe. Alors tangu nzambe akeko pona Israël eza na ngo ndenge ezalaka bana basi baza ebele mais oponi mwasi moko. Ça peut aussi arriver que libala wana ekufi olingi mwasi mosusu, ça peut aussi arriver obali mwasi mosusu. Mais lokola nzambe aza nzambe ya bato nyonso abandi mosala na ye na Israël pour que ekende na l'extrémité de la terre. Ça ne signifie pas que Israël nde nzambe ya pona ye ya koleka bato mosusu te. Eza na basi ya ndako qui ne bénéficie pas richesse ya mobali na ye, mais moi c'est makango mobali asombela bandako asalela yiri aliaka bien par rapport à moi c'est ndako. Yo lobake Israël a bénéficié na bomenga o nzamba yela été. Nzambe aza ya biso nyonso alekaki na Israël oyo aboye na Israël akozala pini yake enfer oyo andimi akobika oyo andimi na Congo akobika oyo aboye na Congo akozala te. Yango moni manque ya révélation salaka ba chrétien ti lelo nzambe Abraham o to longwa na phase wana ya loi dosi to kota na Jésus-Christ. Nzoka to longwa na phase mosusu Jésus-Christ amema biso na dimension mosusu ya Saint-Esprit. Zelana yebisa eloko moko plus rapide. Révélation. Jésus a lobi na ba disciple. Priez notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Saint-Esprit a ye. Soki to tangi Bible, na yebite soki basango ba bomba ba copie mosusu. Okomona te ba yekol bazana problème bavandi notre Père qui est aux cieux. Ezala y formule. Saint-Esprit a yekol laksa bango etala likambo yo awazaboy awazaboy. Alobi na bango baptisé au nom c'est Jésus. Baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Malaki bango na kotindela bino molimo santa ko laksa bino nyonso. Baya boye Pierre alobi je te baptise au nom de Jésus-Christ. Siko ba désobéir na loi ou révélation esungaki bango na eloko mosusu. Toza na temps ya révélation esunga biso to bima na loi est bloquée. Mais otuni ke ba pasteur bazakuna. Nzambe apesaka moto mission espace ya temps. Jésus a fait 3 ans ba disciple babimi. Ezaka ba pasteur na Congo na ba leader ya Congo na katina ko bimasuki ya pembe minu ebukani baza na poste na politique ya Congo ya ba dictateur. Mais Nzambe ya sala que papa sala ko sala mission pendant autant abimisi ba yekoli nde mosali zali ko kende poto sala bien. Mais égoïsme. Alors tango lobi me basali baza kuna te mission na bango esi la soki mission esili eloko ko pesa leso ko zala te ozala ka copie. Voilà. Mission na bango esili papa John Gefa bao lobi baza kuna na parlement, baza kuna na gouvernement, baza kuna na nyoso, ti na ba conseiller ya ba konza mboka oyo, babi mission na bango esila déjà, baza sur na mission te. Il faut ba pasteur mususu asika bazonga place wana. Yo lobi ndenge. Bon papa, nazali ko remercier pasteur Charles, pasteur Makoumi. Alors la lettre tue, l'esprit vivifie. Nous ne refusons pas. Nous les chrétiens, comme les musulmans, livre sacré la bango Coran. Ce que mon musulman ça leur diade. Donc à coup fana ba chrétien et comment mina kati ya guerre sainte et comment mina kati ya Coran. Mais ce qui est la Bible surtout bafoué Bible parce que la Bible c'est notre constitution, c'est le livre sacré des chrétiens.
Hein? Moi je dis souvent, il faut un pasteur, un prophète, un apôtre. Conformément à ma comité est un faux. Pourquoi? Parce que c'est ça lobby de Camboya, Égypte. À lobby Esaïe 19, la lettre a commis. Voici l'intérêt, un moteur si une nouée, lapide, il vient en Égypte. Et les idoles de l'Égypte tombent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'amènerai l'Égypte contre l'Égypte. Et on les se battra frère contre le frère, ami contre ami. Ville contre ville, royaume contre royaume. Nous continuons. Papa, nous avons dit ça au bout. Aujourd'hui, Nzambe a quitté l'Égypte. Pourquoi Nzambe a quitté l'Égypte? Parce que les Égyptiens ont été en esclavage pendant 430 ans. Le collège d'Israël a dit peuple en Nzambe. Moi, si moi, si hein, papa, moi, si je suis ma bête, je suis en Bolimbosani, je suis en Bolimbisa, je suis en alliance. Le coup, la bazali na commune la kati na yango. Bazali na passe kati na yango. Dieu esprit, pas yaza mutamulimo. Hein? Révélation sur le bazali, azali mutamulimo. Nzambe esprit, na kole la kati na bango, akitaki na nani? Akitaki na batu yosote, akitaki na Moïse. Esprit akitaki na Moïse parce que je te ferai Dieu devant Pharaon. Akitaki na Moïse parce que Moïse na kole na bango a libéré bana ya Égypte, bana Israël na kata bomu ya Pharaon. C'était ça, Jésus descendu en Égypte, a descendu à Koulepanan. Et ça qu'Égypte, c'est pour ça que mon l'autre, parce que mission moko c'est là qui songolo. Alors, dernier solo banangai, Nzambe za bisio, oui, Nzambe za bisio, Nzambe za no kilimo bimba, mais là on a zo boy na pasteur Charles nini, ndenga zo loba, poto ke na debana mila parce que tona makama loba kati nango nini, alo ba ete kaka Nzambe avai na kata Congo, avai na kata we. Ya lobi ba pasteur bazakuna. Ba yo sala ko moko te, il faut pas bima pour être pasteur musuba bakota. Non. Hein? Yende alobi pasteur Charles était il journaliste il était pasteur abato te vai. Non, pasteur. Oui, bien que le chapitre 3, verset 1 à 4, likambo na likambo, eza na tango na yango. Tango ya nzoto, tango ya kolia, tango ya molimo, totika Saint-Esprit asala. Nzambe aza na plan malamu na mboka na biso Congo. Nzambe akobimisa ba Moïse mosusu. Bato bakanisa ke so Moïse akufi na Israël. Moto mosusu akobima kwa Moïse te. Mais je suis abimaki. Akasaki jour te, bazalaki, bakota ikati na yango. Nzambe a tiki Congo te. Nzambe a un plan à un merveille à la Congo. Tantôt il peut aussi l'utiliser. À quoi utiliser Ngai, à quoi utiliser mes pasteurs Fisto, à quoi utiliser mes maman présidente du Parlement. Tiffany, à quoi utiliser les utilisations. C'est que moi je refuse au pasteur. On Nzambe pesi kati na biso. Bon tellement esprit à rébellion, esprit à esprit tellement tout à fait bango te. Laissez le temps au temps. Yé abonde la pona Congo. Abonde la pona mboka Nzambe ya kosala pe toza pre Nzambe ya kosala toyebi Nzambe na Congo asalaka mais Nzambe ndavanda na Congo te ndenge na yo mabe ndenge na yo mabe ya bana Nzambe ezalaka malamu mabe ya Nzambe ezalaka te mais mabe ya Nzambe eza bolamu soki Nzambe asali bolamu ezalaka mabe na po apesi yo pema na bomo uso salaka batu mabe Nzamba peso pe manaboboy obo manoka rabatu. La présidente de la Parlement céleste Maman Tiffany Mokwa Nzamba Pambola. Papa Charles alingi réagir rapidement au lingo lobani. Pardon eloko oyo e bimina monoko motote to loba yango te. Papa Charles latini motote to sala rébellion te. To lobi yango te. Mais na lingi ko lobelo ko moko to réfléchir moke. Et papa lobi que prophétie oyo Esaïe et à le Seigneur descend en Égypte ezalaki tango atindi Moïse qui ne ko libérer bana Israël. Or Esaïe je pense aye après Moïse. Esaïe aye après Moïse. Il faut prophétiser ezala lokola Esaïe 53 où ezali ko loba que ba komemaye na batoire nous comprenons prophétie ebimi eye. Mais Moïse aye avant Esaïe. Prophétie oyo ezali prophétie ya makambo ezali ko ya liboso. Ils ont parlé même na Jésus-Christ nakati. Et ça, je pense, il y a bien à Israël. 1. 2. Papa Zoloba que ils attaquent to attaquer to salaboy. Non. Évangile ou un évangile ba colon ba yaki ko kanga ba congolais clé.
baye koyiba ba congolais mais bayeli bango na évangile baboma bango révélation bakanga bango clé bosambelaka boye bosalaka boye borevendekaka badroit na bino te bato mosusu bazoévoluer bazosala ba 10 ans 15 ans même constitution zolobaka mandat eza ya 2 ans bazobrûle betape balobi chaque chose à son temps tovanda kaka te wana évangile basango babomela biso Afrique na mboka. Je pense que si c'était le cas nzambe alinga telemisa te mosali ne Moïse na molimo na bomutu nzambe asalelaka molimo na bomutu papa na ngai asaleli molimo na bomutu apesi nzete ake liboso ya Pharaon na molimo nanu nguya je te fais Dieu ake na bâton makambo bazokitisa bato ezokoma nyoka ezosalema physique kino basali bapreuve nyonso esali ke balibere bana Israël. Alors soki tolobi kaka prions pour la nation lokola eza prière nakosenga pe ke bon ce n'est ba konjo yo lokola ba nyokola biso ba faut passer ba nyokola biso ba sala accident et ça peut prier parce qu'elle veut prier pour la nation. Et je pense que Akab na tangu Akab abomi Nabot Eli atelmela Akab Miché atelmela Akab ezali na molimo te ezali te prions parce que abomi et ça le verset moko na Apocalypse ezoloba que losambo ya basantu oyo makile sopana losambo na bango eganga kepa ya nzambe nzambe akwagir mais nzambe soki azo agir azokaka moto c'est-à-dire soki eza na moto azobela alingi abika nzambe alingi abikisa ye akobikisa na puissance na ye moko akozwa papa atie loboko moto asali nini abiki. Donc le spirituel et le physique ezo appartenir na nzambe ye moko ndenga décida mais soki tokeka ke sambela pona bango nzambe apesa biso mboka eza na nkita tokokufa babola eloko te tokufa babola ne balobaki le royaume des cieux appartient aux pauvres mais évangile wana ya ko bloquer ba congolais na profit ya bato mosusu eza na place. Merci l'évangile ya Nzambe ezopesama évangile ya Nzambe ezolobama kimia bobele pa na yo Nzambe kimia bobele pa na yo mokonzi na biso na ina zonga epa ya papa John Gefa pour la réaction ya eloko oyo papa na biso tout puissant Charles alobi. Na sepe na papa Charles nenga alobi yango mais na kozanga soka papa Charles te omoni mukanda na Nzambe za toujours mukanda ya révélation nous on a raison na ndengo lobi parce que esprit na corps etambola kelongo parce que entre bango parce que mutanda na corps âme esprit eza biloko misatu nyonso ezali etambola kelongo soki moko aza touché eba trois biloko nyonso wana eza touché nakoyebisa papa Charles boy omoni Égypte bazoloba lelo eza lokola centre moko ya malheur parce que Jésus-Christ abandé côté assis la révélation Jésus-Christ abandé côté ami sur les paraboles toboite soki tokotelema ya solo tokorevendiquer droit na biso mboko tokokangola yango na kovanda nyete na kovanda kimia te mais na réaction spirituelle et physique parce que nyonso eza boye nzambe alobi na maleki nini atindi basita iboma bango kino mwana ya suka c'est Dieu alobi sala guerre c'est nzambe alobi sala guerre boma bamaleki parce que ntango alobaki na bango batekisa bino bayokaki yango te c'est Dieu. Et pour le moment de tozali à papa Charles 7 millions d'habitants kufi na Congo bato bakufi ebele tolembi siko tosengi ka lisuni ya Nzambe ekita pe na yebi na makasi na yo no yanga na molimo na yo no yanga no ya Sœur Tiffany no ya elonga ekosalema Nzambe alembaka eloko te toyebi lelo bato nyonso bana na pouvoir ce sont les occultistes na niveau nyonso même l'enseignement même na l'université hein c'est donc antichrist azali kokanga bango nyonso mais biso bana na Nzambe recours na biso na nini na epa ya Nzambe Bible ezoba bana 31 verset 1 malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir le secours bai mawa bato bakozonga ezolakisa nini mutu ayepa ya Nzambe oyo abongwami ndenge ozokoloba awa akolinga soki ozonga mabe te soki azongi mabe azongi na Égypte na kati Égypte ezali nini royaume ya Satan et c'est Romains 6:20 ezali nini le salaire du péché c'est quoi la mort biso na yo tozali na elikya na makasi na biso na mayele na biso na balosambo na biso na biloko Nzambe biso na molimo tokovaincre ennemi mpe tokozwa mboka oyo na maboko na Nzambe. Merci tokozwa mboka oyo na maboko ya Nzambe
biso bana na nzambe komba na biso eza kaka tobundisaka ya satana ekweya mais lelo lobi te eza bitumba ya moto moko te bato mibale te eza bitumba ya ensemble soki tosangani ekozala malamu mingi. Papa Charles liloba na yo mpo na émission 2 ans ya pamba les Nazariens avandisi makambo 2 ans ya pamba les Nazariens akomi ko fonctionner comme entreprise nyonso tu ya minene fonctionnaka 2 ans ya pamba les Nazariens akomi na ba personnel sérieux yo liloba na eza nini papa? Verset moko na Apocalypse 12 elobi esengo na ba o baza likolo pe mawa na ba o baza na mabele. Tosala émission mokolo mosusu na ndeko Tiffany. Na yebisi ndeko Tiffany okomi tout puissant Tiffany. Na lobi te tout puissante. Pas tout puissante. Basi eza ba américain. Congo eza mibali. Bana nzambe baza mibali. Elombe Yesu balobi na loboko ya tata ya mobali. Biso to mibali. Na lobi les Nazaréens akomi tout puissant les Nazaréens. C'est-à-dire quoi? Okozomo na mutu nyonso na mokili alinga akita te. Posa ne yasala ni amata. Oyo yaza koka, posa ne zala ni atelema. Atambola. C'est-à-dire nzambe na biso qui est plus grand au-dessus de tout. Oyo toloba que celui qui est en nous est plus grand par rapport à celui qui est dans le monde. Aloba Esaïe, je crois 52:13, alobi mon serviteur montera bien haut. Ce que je peux dire, les Nazaréens amatakaka. Parce que c'est une vérité, tozala na moyen, tozanga moyen, asunga ka message na biso eleka. Alors elombe tout puissant. Oya sali biso ba tout puissant, bana nzambe ba tout puissant, Congo ba tout puissant, arendre bino ba tout puissant, arendre tout puissant. Voilà. Merci arendre biso tout puissant, na komi na ngape tout puissant. Po nzambe na nga zali tout puissant. Tala nde tozo apprendre makambo malamu. Nenyo kotelemela demo liboso na opo ozana no tout puissant te. Mukolo koma tout puissant, diable pa oya kotanto ndinga tantaki Jésus, amati sope na montagne bobi te masumu mokili na osala te. Bomengo mokili na kolanda te. Na okufela na nga Yesu ndele Nazarya okufela ka Yesu mbongo te. Kasi liloba nzambe etambola. Tout puissant les Nazariens ngape na bakisi. Tout puissant les Nazariens. Tout puissant JP Production, tout puissant Maman Tiffany, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, Ngouya, député. Au Monique, vous allez faire tout puissant, pour vous allez député, mais céleste, vous allez tout puissant. Papa John Ngefa, le prophète John Ngefa, la mort de Jésus. Les défenseurs, il y a parole, il y a nzambe, il y a évangile, il y a religion, christianisme. L'homme, papa, il lobani ni pona les Nazariens. 2 ans kaka. Yo po côté libisoka na kacha 2 ans oyo. Ndenge ni ozomona pozali professionnel. Parmi batu o baleka na télévision. Ils ont papa au mibale ba yebi TV malamu. Donc bango mo ba pe ba journaliste. Bango mo pe ba yebi média kitoko. Mugo musupe papa Charles pe aoyamba papa John. Papa John pe mugo mususu aoyamba papa Charles. Toza la posa ya boye. To kutana to sololaka. Bana nzambe ba swana te ba silikana te ba kangala kanda te. To se contredit par rapport à message na vision. Par rapport à appel ya moko na moko papa Charles ba benga kiye na ebité na nzambe azwaka na libuma mama. Mais prophète John Ngefa bazwa na ndeke. Donc ozomona la différence c'est ça déjà appel ya moko na moko ya na au moins différent. Alors papa John Ngefa pour na liloba na pour na Nazarien. Bon, Nazarien, tout d'abord on a remercié papa Charles. Eza pena muta vana liloba eloko malamu bandimaka yango. Soki basani nzambe tozoko mindimana te eza bien te. Vraiment malgré des doctrines différentes, nzambe bengi moto na moto mais soko landi nyonso soki nebe eloko bo moko. Soko landi nyonso soki ndeka eloko bo moko. Mais nzambo ya biso apambola bino bokene liboso tolela bino fort. Merci tolela bino fort.
les Nazaréens oyo yango nde komisi biso boye gouvernement terrestre ya les Nazaréens dirigé par Mama Tiffany Mokwa, la présidente du Parlement céleste. To komi na suka zamba pambola bino papa juste numéro na yo et puis zala bref pour to komi na 1 minute. Merci grand merci na remercier mosali na nzambe aza elombe na benga basali ya makasi boye bilombe na mosala makasi pe nzambe apambola bana nzambe nyonso bandeko bazoloba que peut-être kozala corrompi na koyebisa bango ka boye soki balingaka biso to boyi corruption bango nde ba soutenir biso po corruption yate. Alors tous on a besoin d'organiser ba conférence ya makasi to expliquer bato bon nzambe pour un Congo tout puissant. Voilà. Alors 00243 09 90 75 46 77 numéro na biso 00243 89 83 77 536 numéro na biso za na problème benga okoza solution. Merci. Papa John Gefa yope mwazala vraiment bref tout ça vraiment na suka penza donc Montréal alobi na suka donc pesa kaka numéro na yo et puis moi liloba musuki. Bon numéro nanga 00 243 81 807 26 78 bato bayebi mbote lokwa zia toni na kanda ya mokili na kopesa moto mbote te mbote nanga na pesi na Jésus le grand maître de tous les temps. Amen. Aux en Afrique du Sud, aux en Égypte, aux en Mali, aux en Tunisie, aux en Londres, aux en Belgique. En tout cas, tika na ibiso ok, ma solo ya bien. Donc image ya Congo avec moi si ambingala patron na ngai yo na paye bisibino, bo pianga confiance pour musalo to sa mikolo ki sasa tara bino so bondimi yango pour la production na bino. Oh nanga ki film moko boye o théâtre moko boye équipe makasi na Congo équipe makasi na masola net mikolo to samba te pour tout ça tranquille équipe makasi pendant na Congo mikolo donc bo pia biso confiance soko za na matanga benga biso to kende au anniversaire benga biso to kozala o te bo sala visite moko na mona mama kala na to ko l'action mama no mona kala o ndenge nini Congo mikolo yako benga biso donc benga biso na numéro na biso wana o reçoit information nyonso soki to on a net te o reçoit na numéro na biso 00 243 89 50